heureux de vous avoir très nombreux dans votre émission Short News. Encore une fois, Toye, Wapi et Pai. Tosolo la kina papa nabiso révérend Pasteur Kazadi, Oyo Tozana e Awa, papa nabiso, Autaki Katanga, Pe Azana biso Awa na Kinshasa. Vraiment, Tosungami mingi na témoignage ya papa Kazadi, Oyo Toyoka Kibiso Nyoso tout partout dans le monde, Boyoki message wana et bande comme soupe, bazo profiter toujours Koyoka Yango. Vraiment, merci Nabino Nyoso tout Oyo. Bo pesaka attention na bino na ba émission na biso pe merci na ba nzambe nyonso bazo réagir na ba message na bino na ba appel na bino que Dieu vraiment vous bénisse toza na révérend pasteur oyo toza ko introduire bango déjà et puis to continuer moi ba place mususu ezalaki ba détail ya okota ta mususu temps ezalaki moke mais lelo pasteur a koyede biso ko talisa biso susu moi quelques précisions par rapport ya message oyo utai koleka. Ndeto ko introduire déjà basali nzambe tozana bango. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Bonjour. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Boni santé musala nzambe. Ah Zambé asungi bino asungi biso toza bien en tout cas to komisi Zambé lelo. Voilà, révérend pasteur Kazadi, la fois passée to salaki émission émission pe koti batu batali. Nini oyo bino bo constater comme retour peut-être ba feedback, est-ce que message est bien capté to ndenge nini na ebité so bogoyo sa analyse nini na o déjà tout ça là qui loko la première message. OK, tuna shukuru Mungu. Je vais parler en Swahili parce que le lingala ça me fait un peu je ne sais pas je ne sais pas lingala. Et tuna shukuru Mungu. Kitu kia kwanza eloko ya mboto ya liboso nilipresente mbele na manjina yote ya kuenea na pesa pe kombo na nga mobimba kwa sababu kuile témoignage bantu ba mabulaya mpi partout beko na tafuta njina yangu yote pona tato liwana bato nyonso bazana poto bisika nyonso balingi na pesa kombo na nga mobimba mwe beko na nifuata njina yangu bozola na kombo na nga naza Kazadi Mulume Deogracias. Kazadi Mulume Deogracias. C'est ça mon nom. Et tunashukuru Mungu tena kwa sababu émission en tout cas journaliste Mungu emibariki. C'était en tout cas très bien. Comme constat que j'ai fait, le même jour là, bantu ya mabulaya on commence à m'appeler, jusqu'à na lero tozana yango bazo benga kaka France, Amérique, Canada, nani un peu partout là. Ça fait 3 jours je ne dormais pas. Je ne dormais pas. En tout cas, kaka kosambela pona bantu. Amen. C'était en tout cas c'est ba mingi baritubu na ba pasteur na ba serviteur. Il y avait des gens qui beko na kunywa pombe mais les chrétiens bari décider ku di repentir en tout cas na miri baombea surtout ba maladie ya ngufu malari ya ngufu babubu bengine beko ma hôpital beko nafuata chaîne ya témoignage ma hôpital nikone baombea kuko na mama moya mu Canada mtoto yake alikuwa asha kulala safe kama ni 2 ans mpaka mukitanda kunyumba hopitalo inamushindwa en tout cas alisema bana muombea abiwezekana mais mama ule aliprendre nguvu na courage ya imani nilimwombea 3 jours wakati mimi namwombea 2 jours leo mama anasema mtoto yangu analamuka anasema papa merci
anasema papa merci, mimi nasema ana mie ni Mungu, sifa ni yake ye moya. Mimi muombea leo hii, anasema hii 3e jour inakuwa tu ni accompagnement. Mimi mtoto yangu yeye huyo analamuka anakuria ashikwanze kuria fufu alobi mwana telemi oyo losambo ezaka accompagnement abandaka ata kolia fufute na mtoto anaanza kubaderanger ni c'est une fille de 30 ans. Aza mwana mwasi akokisi bambula 30. Wewe asema hapa anakuria anaanza kuria bya kuria bile anaanza kuomba antuka ayoki na posa kolia azosinga pe biloko kwa bazo pesa. Mishi baona nano na moni bangote shi bayua na hivi kutu bango ni telefone tu kaka na nzela ya telefone. Antuka journaliste kwa hii kazi mko nafanya ndeko journaliste na musala bozo sala kwa bantu batu ebele bazwi lobiko kwa bantu ebele etuko batu azwi lobiko. Ce n'est pas moi qui guéris, ezanga ite na bikisaka mais c'est Dieu. Nzambe nde abikisaka Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Voilà, merci beaucoup. Binomo bomoni témoignage wana eza vraiment makasi ndeko na biso oyo azalaki na mikolo ebele, azalaki na possibilité même pas ya kotelema, mais Dieu a fait grâce à travers téléphone kaka révérend abondelaki yo pe place ozali soki problème ezali ko hésiter te na ebiete tangu na yo pe ezali ndeka balobaka panier circule encore ngonga na yo pe ezali sala effort wana zwa courage avec ta foi tango kobenga ekoleka ndengo wana. Voilà, toujours continuer témoignage na biso papa na ebité place to sukaki ndenge o talisaki biso ba o nyonso tu batu ba réclamer batu misusu ba sengi ba bi papa zai ko loba bien que tande za muke sikoyo biso to bito zonga esika oyo détail esalemaki te papa ko iko sala biso détail wana po batu bazwa vraiment témoignage wana en long et à large na matoi na bango pe ba o ya kobika babika na tina na témoignage kitoko to sileko. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais un peu entrer en détail sur la témoignage. Il y a ma étape. Tapenda kuenrichir ile maetape ingine tasema hivi kubale barifuata wakati niringia mu paradisa tangu nakotaki na paradiso to na lola wakati miringia mu paradisa tangu nakotaki na lola mirikuta bale ba chantre nakutaki bayembi c'est-à-dire elingi koloba ule Yesu alinibeba pa mawingu Yesu amemakinga na lipata kunyambia sema aba beko naimba hapa oyebisanga ke batu bazoyemba ni bale barianza kuimba pa dunia ezana batu bande koyemba na mokili bale beko nakufa beko nakuya bazokufa bazoya na lola ni natafuta kuencourager na lingina ba chantre beko mu église na encourager bayembi bazana kati ya église akika ya solo kumbingu kuna na lola prédication haitakuya kotena Matea ekozali susu te kwa sababu auta prêcher tena sema Pierre okoteli susu makambo ya Petelo te Paul Paulo te Abraham te non ekozala te tutakuwa nabo tokozala elongo na bango akutakuwa prédication Matea ekozali susu te manake ni mpaka kuimba na kuabudu musala ekozala koyemba na kokumbamela Nzambe. C'est pourquoi ba chantre bote beko nanifuata bayembi nyonso bazolandanga na émission bale beko inje ya Congo bawe bazali banda mboka na bale beko mu mboka yetu ya Kinshasa ya Congo mwemba pe awa na Kinshasa. En tout cas Mungu ebabariki kwa ile kazi. Nzambe apambola bango pona mosala koyembela Nzambe. Na baimbie Mungu muhaki na kweli. Bayembela Nzambe na bosolo. Kama banakufwa, soki bakufi, ata banakufwa, ata soki bakufi, bakaimbe na kumbi. Bakende koyembela pe Nzambe kuna na lola. Ni ya mafasa. Eza eloko motu ya makasi. Na bale bengine walifuata kama nasoma kwa Apocalypse iko nasema soki otangi na mukanda Apocalypse ezoloba ete wazee 24 bampaka wana ntuku mibale na mine wenye hai waine na bayenge bene mine banazunguka kiti bazingi nani ngwende beko na adore bazokumbamela Nzambe bushiku na mchana butu pe na moi abachoke balembaka te beko nasema unastahili balobi yo Tu es saint, tu es saint, tu es saint. En tout cas, mon bwimbaji muko utukufu. Nani nkembo na Nzambe ezali. Et puis, je me souviens
wakati tulikuwa kumukini na kanisi tangu tozaki na mboka aba ba grand serviteur basali nzambe ya minene wana bale beko naombea bantu bakupona bazobonda pona batu bazozwa pe lobiko akika maubiri iko kiloko mate eza muke maubiri iko kiloko manake ni ata bagonjwa beko ba mingi ata soki babeli baza ebele batatuma mpaka mwimbo bakotina ka loyembo ile mwimbo na kati ya loyembo wakati itapanda na utukufu wa Mungu tangu loyembo wana ikomata ndenge ya adoration pona kaka kugumba mbele Mungu anashukia mu adoration akitina nzela ya kugumba mbele bagonjwa banaanza kupona babeli bazui lobiko kuimba bule kaka nzela loyembo kaka brefu ya hii ya mwisho nitaweza kusema kafupi haka ku première partie je me souviens miaka kumukongo na kanisi na bambule uti koleka paka mu maturu humu niko nenda kaka nina zokende kotea sango malamu kosabu sana mirifika fwashi moya hivi komaki esika moko mimi nakuta papa moya nakuti tata moko ni sultani aza mokonzi wa mukini fulani ya mboka Songolo alikuwa na dawa moya nkishi moya hivi azaki na kisi moko ya ekeko moya hivi eko Songolo ule ekeko anaua bantu sana se fetish la vetu beaucoup déjà ekeko ibomaki batu ebele ule ekeko alikuwa sa njo Mungu wake ekeko ni zaki lokola binzambe nzambe wakati ule ekeko alimutombokea anaanza kuua bantu tangu ekeko wana bandi ko boma batu to kiso bandi ko boma batu ule papa tata wana monsieur le journaliste deko journaliste akika ya solo Mungu apewe sifa. Zamba zo lokumu. Papa wakati mimi nilifika mimi na prêcher mpaka mimi naleta témoignage. Tana kama kiasi ona na tato limonene na nzambe. Ule papa alinibeba. Tata ona memaki ngai. Asema niko na nkishi. Alobiki na zana ekeko. Huyu nkishi anaua bantu. Ekeko ebomi batu ebele. Mimi naita batumishi ba Mungu ba mingi. Na bengi basana nzambe ebele. Asema bamubambe bamuchome mu moto. Paka ngepe batumba na moto. Paka mtu anakuwa anabamba anafuia. Soki mtu asimbe kekona akufimba la moko. Anabamba anafuia. Asimbe yangu akufimba la moko. Sasa njoo kwa kunibeba asema tuende mbele. Ndio ameminga yaka tokende. Mara zingine weye tangu mususu yo. Peut-être weye Mungu atasaidia. Yo nzamba kiko sunga biso. Akika monsieur le journaliste. Ya solo ndeko journaliste. On était allé tokendaki kuile fwashi na esika wana mumichi moya hivi nakati ya banzete ya mandizi banzete ya bitabe tunakuta nkishi tokuti ekeko wana antuka ya solo ule stati eko na vu ya damu ekeko wana ezotangisa makila tena stati eko na pika kumachu ekeko wana ezoningisa misu ezoningana tunamwangalia totalie mimi nashikia boko na yokaki somo na bandi mimi namwambia sema na ebisi ete antuka huyu hapana na oyo te na mimi nitakufa nga pena kukufa na mimi nitakufa nga pena kukufa lokola baninga mimi narudia na zongi tunafika kunyumba nasema mimi sitaweza nalobi na kokokate mimi naanza kurefreshir na bandi kokanisa mimi naona grandeur ya Mungu namoni monene na nzambe mimi naona Mungu ule alinitosha namoni nzambe mulufu na libulu aliwa mimi nashikia bintu bimoya hivi yoki kati nanga bile binanifanyaka ndenge ekomelaka ngai bya kwa Mungu eutake pai na nzambe mimi naita baimbaji na bengi baimbaji ba Asafa bayembi ya Asafa banabeba matwarumpeta bazui ba trompete niasema tuendeni toke tunaenda mpaka kule toke tikino esika banamuona nkishi bamoni ekeko wana banaanza banashikia mbele boka babangi ba esai bango somo nime bambia sema na ebisi bango mushikimbie boki mate mwanze kuimba bobanda koyemba banaanza kuimba babandi koyemba beko na pika mpaka kule beko na imba banaimba tunaimba Mungu anashuka mimi nashikia tunaona tu saradi ile tu sinye ya radi na akika mimi naona baimbaji mimi nachofea ko pamoja ya piri baimbaji bo benyewe banakuya banabamba nkishi banabamba nkishi tunamubamba shie bote tunaanza kukokotana tuko na kokotana beko na imba benye kujaziwa na Saint-Esprit
akika bantu barikuwa mingi beko netuangalia bantu deja banafanya mayani banawakisha moto tunabamba nkishi ule tunamuweka mumoto kisha ria kapata explose le bombe atomique bwimbaji kaka nanzela ya loyembo ya koyembela nzambe antuka mu bwimbaji nanzela koyemba Mungu anekalaka nzambe zakati nango. Bwana Yesu asifiwe. Nzambe azwa lokumu Ile ni etape ya ile turifika eza mu paradisa. Etape tangu tokomaki na Lola. Etape ingine sijue monsieur le journaliste kama niendeleshe toko bakaka. Deuxième partie tulikuta ba mama bengine beko na pika biakuri. Tokuta ba mama bazolamba biloko akolia. Ananyambia hivi. Aibisinga yete. Asema aba. Batu oyo. Ni bale muranza kuona pa dunia. Batu bomona kina mokili. Kama pa kanisa. Soki na église. Banakuya ba pasteur. Ba pasteur ba ye. Uswate ba tumishi. Ba serviteur ba kwa chana. Ebele. Kunekalaka bantu ba mama ba papa ba nejitowaka juu ya kutumika kwa pasteur. Eza batu ba mipesa ko sala et pas ya pasteur. Je ne sais pas uku twiko kama binafanikaka bantu kwa pasteur abe baripake hapana me ni ba serviteur banakuya tu kusaidia mama pasteur sijue kama huku bikwako me kwetu kumukini bikwako na lelo sasa asema kama pa kanisa pa eglise panakuwa bageni soki bapa baye na eglise kunaona ba mama beko natumika saba tumwa omuni ba mama bazosala kola baumbu banatoka kuma nyumba yabo bauti na banda beko na furia batumishi manguo bazosokola bilamba to kisha banakanika banakoma bakandi yango na singa tumishi anavuala bien ba repasser musenga balati kitoko uko naona ba mama banatoka kuma nyumba yabo omuni ba mama uti na banda kuna ata kwa pasteur hakuna bageni ata suke pa passer ba pa bazate banayua se mama pasteur eko surchargé baibiki mama pasteur azana misale ebe banakuya kumusaidia bayepo na kusunga bila kubaripa bafuta bango bashipo kulipiwa. Basa musala wana ya ofele. Au village c'est comme ça. Na mboka eza bongo. Mais je ne sais pas ici à Kinshasa. Awa na Kinshasa na ebite. En États-Unis, au Canada, je ne sais pas. Canada, na poto mais au village, na mboka, le maman travaille ba mama basala comme les esclaves. Lokola baumbu. Mais on ne paye pas. Bafuta bango te. Sasa miri bakuta kumbingu nakutaki bango kuna na Lola beko mu fete moya bazana feti bale beko na kufa pa dunia bawe bazokufa na mokili parce que ce n'est pas veut dire que si tu es serviteur de Dieu tu ne mourras pas non tu vas mourir tu vas mourir mais kama unakufa là-bas au ciel utakuwa mu fete mwe bote beko na nifuata mutumike kuma nyumba ya ba pasteur amuna ba esclave ile kile Mungu aliweka ndani bantu bengine batakudekuraje no yo ozana kindoki juu ya kukudekuraje kama una sorcière tumika katika jina la Yesu mbingu utafurahi ile ni point. En tout cas, messieurs les journalistes, que Dieu vous bénisse d'avoir le courage de nous suivre encore. Ça aide, ça édifie. Ok. Et troisième point, mirikuta ko ba évangéliste. Ba évangéliste tuliwapata mubalabala wakati tulikuwa tuko nenda. Yesu anebabeba. Yesu amemi bango. Tunaenda kuingia nabo. Tokei kokota na bango. Et puis nasima balikuwa na mabible ya sasa. Bazaki na babiblia ya sika. Mabible ya sasa beko na babiblia ya sika bazotanga. Yesu alibaita asema mukuye. Yesu abengi bango boya. Tuende na mutumishi. Tokende na musali oyo. Tukamwambie biko kule. Tokende kotali sema kambo ezole kakule. En tout cas miri birinipa mawazo. C'était l'évangéliste qui était en première position. Mine bakuta kumbingu bananipokelea. J'encourage les évangélistes. En tout cas, bendele kufanya kazi ya evangelisation. Pas dans l'église, mais inje ya kanisa. Libanda ya lingomba.
tubiri neno la Mungu. tote ya sango malamu ya Nzambe. Bakuluna bote tu vas prêcher neno ya Mungu. Toganye bakuluna nyonso. Baamini Yesu. Babongola mitema na bamutumikie. Parce que kama unafuata bien, monsieur le journaliste, ceux qui l'ont dit bien des journalistes, ata babantu banijikuta ba pasteur. Même bato lelo bakoma ba pasteur. Bengine balikuwa ba bandi mais armé. Batunso bakozaki ba bandi, bakuluna. Mais na mawanzambe kunjia ya prédication, na nzela ya mateya, njia ya évangile, na nzela ya kopesa sango malamu, Mungu anebabadilisha. Nzambe abongolaki mitema na bango. Bengine leo kone baona ba chantre. Lelo batu musu baza bayembi. Mais en profondeur balikuwa bandumba. Kati ya muzima bazaki ba chel to bandumba. Mais pas njia ya évangélisation. Aujourd'hui, il se retrouve chantre. En tout cas, Zambé a komisama. Que Dieu soit glorifié. Il fait les grandes choses. Oui. Oui. Nani ingine eteni mususu. Parti ingine eteni mususu. Barinyambia asema. Bayebisaki ngai ete wende wibambie bote beko pa dunia. Kende oyebisa bato nyonso baza na mokili. Beko nasema shi asema tuko bafulani. Bazo biso toza bakingani. Aba nabo asema shi tuko bafulani. Biso pe toza bakingani. Beko na abudu Mungu. Bazo gumbamela Nzambe. Kwa jina ya muntu fulani. Kona kombo ya kingani. Asema no shiye tutengiria pa muntu fulani. Biso tokota lola nzele ya kingani. Aba asema tuko bafulani. Toza bafulani. Mais vous voyez, les intellectuels batanga, continuent à adorer les gens. Messieurs les journalistes, hein? Idolâtrie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire, vous en tant que journaliste. Je vous donne un peu 2 minutes de me répondre. Vraiment, c'est pitié parce que c'est le seul Dieu que nous pouvons glorifier ou adorer. On ne peut jamais adorer un être humain comme nous. Voilà, donc c'est vraiment triste parce qu'on le voit aussi à la télé, dans nos politiciens, des professeurs, éminents professeurs, tout et tout, mais ça fait mal et ça fait vraiment la honte. Voilà. Merci, messieurs les journalistes. Et si nous lisons la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, simple là, qu'est-ce que Jean dit? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'était quel fils? Le fils unique. C'était qui? C'était qui, messieurs les journalistes? C'est Jésus. Kumbingu alisema hivi, wenda uibambie pa dunia. En tout cas, hii niko nasema Mungu eko na nibariki. Bale bote beko nasema tuko naabudu Mungu kwa jina fulani. Asema mu paradisa kuna nalola abanako bazate bayebani kutupete. Kuko mpaka bale beko naabudu Yesu bule. Kaka bawe bazo sambela kobela Nzambe ya solo. Yesu bule. Yesu kaka. Njo beko nengi. Et puis Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 6. Verset ya motoba. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui vient à moi, il ne mourra pas. Voilà, même si anakufa mwili. Comme nous sommes condamnés à mort toujours. Mais là-bas au ciel, dans le paradis, tutakuwa na bushima bwingine. Tutakuwa na bushima bwingine. Mwe bote banamini Yesu. Mubambe Yesu. Et puis mwe bote beko nafuata. Amuyamini Yesu. En tout cas, mine m'évangéliser de croire Jésus encore. Mumuchofe Yesu mumuamini. Toka mubiba zambi. Kuya kwa Yesu. Tena ye njo atakuya. Parce que kama unasoma Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 7. Verset
verset 7. 22 chapitre 22 verset 7 inasema. Elobi boye. Jésus lui-même a dit quoi? Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui a dit, je viens bientôt. Ni Yesu alisema. Hakuna mtu mwingine atakuya kuchukua kanisa. C'est Jésus le seul. Ba évangéliste tu prêcher Jésus. Ba croyant tuendelee mbele na Yesu. Et puis ata ba malade benyewe. Ata babeli. Yesu mwenyewe alisema muombe kwa jina yangu. Bobonde pona ngona kombo na ngai. Yesu alobaki bongo. Ba mabula yo tuko naomba ku telefone. Même bande wazana tozo bonde pona bango na nzela ya telefone. Bantu abatembeye. Batu azotambola. Mais anejikuta anatembea ku telefone. Nzamba bikisi pe atamboli. Au nom de Jésus, téléphone. Anaweka telefone kumashikio. Acheka telefone alitoi. Minaomba katika jina la Yesu. Na kombo na Yesu. En tant que pasteur Kazadi. Je prêche. Na zote ya. Bon, ce n'est pas veut dire que les gens me croient. Non, on croit à Jésus. Ce n'est pas veut dire que les gens m'adorent moi. Non, on adore ce n'est que Jésus. Ah, je crois que il est beau tebe kondani ya Yesu. Bendele mbele. Et puis bale basho kuyua Yesu. Pour que abaya kufwa. Bakuye kwa Yesu. Bakapata ujima. Wa milele. Amen. Mitasema ko 2 points. Inabakia. Barinyambia nyumba moya hivi. C'était une belle maison. Mais là-dedans, il n'y avait aucune chose. C'était zéro. Il n'y avait rien. Et Yesu arinyambia hivi. Yesu aibisaki ngaboye. Hii nyumba ni ya rafiki yako. Ndako eza kamarade na yo. Effectivement, arinitaia ina njia. Ya solo Yesu atangira kinga kombo ya kamarade wana. Uende mwambie asema. Kendo ibisa yete. Eko natumikia Mungu. Azosa ila nzambe. Eko na ubiri. Azote asango malamu. Eko na imba. Azoyembela nzambe. Mais huku kumbingu. Awa na lola. Il est pauvre. Aza mobola tetu. Oh là là. Amen. Il est pauvre. Aza mobola. Mais il prêche. Il chante. Il prie. Mais dans le paradis, il était pauvre. Wende umwambie asema ashitumikia yake Mungu, ashito wake offrande. Il y a les gens qui prêchent, qui chantent, qui prient, mais ils n'offrent pas. Mais beko nasema tout enrichir ba pasteur. Non. Moi je suis révérend pasteur. Niko na diriger ma église. En tant qu'apôtre. En tant qu'apôtre ton Thomas. Parce que shina na temps ya kujikuta pasteur local. Même là où je viens. J'ai laissé une grande église. C'était plus de 600 personnes. L'église de 30 mètres sur combien? Sur 20. Mais nilikuwa tanto niko nabo 2 semaines. Mais un mois niko mu Tanzanie. 2 semaines niko nabo. 2 semaines niko mu Afrique du Sud. En tout cas, c'est biko nguvu kujilokalize. Et mina yuwa ma offrande. Naebi mabonza. Pasteur hasta wina juu ya offrande. Ça je sais. Pasteur hasta kwa mutajiri juu ya offrande.
Monsieur le journaliste, m'offrande bantu ukonona sa mu poubelle. Ukonona na mtu unamutumania asema ni gros poisson mu église. Kama unafuata bien, eko naenda kuoffrir. Mais ye jipe iko chini. Prado iko na mchunga. Mais kwa kutoa franga, akika bantu beko ba mashikini, beko mashikini. Mina soma Apocalypse chapitre 3. Kona shikia ange eko nasema. Eko Yesu eko nasema. Eko namwambia Jean. Kuile kuandikia ma eglise 7. Asema ambia ange wa eglise ya Sardise. Yebisa muangelo ya lingomba ya Sardis. Ya Sardis alisema alobaki yete wewe uko nasema yo zoloba. Non, ana wa Sardis parce que inakuwa kama unasoma chapitre 3 shuka tuna verset. Sio tangi chapitre 3. Asa mbona nasema niko riche. Yo zoloba na je suis riche. Je me suis enrichi. Mais Yesu anasema non. Yesu alobi. Tu es pauvre. Oza mobola. Eni. Pourquoi? Pona nini? Asiyuwe kutumikia Mungu na makuta yake. Na mbongo na yeto na bomengo na ye. Mais c'est les journalistes. Kama unaenda kunyumba ya Mungu, la Bible dit que usiende kunyumba mikono bule. Ku eglise mikono bule. Mungu mwenyewe kama unasoma Exode chapitre 34 na chapitre 35 kima chapitre yote chapitre 35 Exode chapitre 34 Exode chapitre 34 wanje pale obanda wana Exode chapitre 35 Exode chapitre 35 wanje pale obanda lisusu wana Mungu yako namwambia Moise Zamba azoyebisa Mose ambia batoto ba Israeli yebisa bana Israel banilete offrande bamemelanga mabonza na ile offrande na mabonza wana Yesu asikuseme asema mpaka Yesu alobaki yete paka makuta kaka mbongo te Mungu asema shina na makuta mimi nitatoa nini Mosusu zo ngana zana mbongo tena kubonzela nzambe offrande même la voiture ata mutuka ezali utatoa obonzela nzambe offrande mabonza utatoa ata nguo même elamba kubonzela nzambe chez nous au village kuna na mboka epai na biso oh là là bandeko bantu beko natoa mioko batu azo pesa manioc bazo bonzela nzambe manioc songo bantu beko natoa samaki bato azobonzela nzambe mbisi dans l'église c'est l'offrande na kati ya lingomba eza mabonza ta mbisi tu peux donner la chèvre okoki kopesa ntaba à l'église na lingomba c'est l'offrande eza libonza amen ce n'est pas veut dire que l'offrande c'est toujours l'argent non en dehors Abraham a donné la dîme de tout ça au niveau de la dîme Abraham a donné la dîme de tout apesaki mabonza biloko nyonso en tout cas monsieur le journaliste kutoa kubonzela nzambe kuko netutajirisha kumbingu ezokomisa biso bamvwama kuna et puis na eloko mususu hapa niko Kinshasa ça fait 2 ou 3 4 fois 5 fois oyo mbala mitano nilisha kupanda kumilima na sina matana milima ya huku kwetu ma prière pona losambo bantu beko na prier batu bazo sambela solo machozi pinzoli ezokita Zambe Sungangai, Pesangai Mbongo. Donne-moi de l'argent. Il demande à Dieu de lui donner l'argent. Est-ce que Mungu alikuchungia makuta? Est-ce que Nzambe ndi abombeli mbongo kuna na lola? Mungu ni pemba mbongo, Pesangai Mbongo. Donne-moi de l'argent. Est-ce que Mungu alichungia nani makuta? Est-ce que c'est Dieu qui garde pour toi de l'argent? Kama unipe makuta. Les autres disent si tu ne me donnes pas l'argent, en tout cas Dieu je t'abandonne. Mais vous voyez les gens. Est-ce que Mungu alipatia nani makuta? Dieu, est-ce qu'il a donné à qui de l'argent? Commencez à offrir. Et puis Dieu aussi va te donner. Et si tu donnes, Dieu aussi te donnera. Amen. Amen. Si tu donnes, Dieu aussi te donnera. Bengine, ukonaona pasteur wake. Ukonaona pasteur na ye. Ana na makuta. Azana loko tempia ke si ebetie. Njala kunyumba ya pasteur. Zale betia ko sagana te. Mais ba croyant ba fidèle baki. Mais bandimi na ye. Beko na mu critiquer. Bazo tonga ye bazo chola epe. Non pasteur wetu Pasteur biso zo nyoko amatana ya kondi bazo sika. Beko na cheka ange de l'église. Bazo chola ye, mwanje lui ya lingomba. Parce que aza mobola. Pasteur est pauvre.
Kama pasteur ana na kintu, soki pasteur azani loko moko te, il te prêche, ateyo sango malamu, il est là pour toi, azana pona yo, il prie pour toi, azobondela pona yo, pour que tu sois béni. po opambolama. J'ai lu la Bible et Galates chapitre 6 verset 6. Na mukanda ya Galates chapitre 6 verset 6. Inasema Dieu, Lio banza mezolo baboye, ule eko nafundisha, oyo azotangisa, to azotea sango malamu, bamuripe bafuta ye, kwa yule eko nashikia mahubiri. epa ya oyo azoyoka to azolanda sango C'est malamu. Galates chapitre 6 verset 6. Galates chapitre 6 verset 6. Manake kama pasteur eko nafundisha kanisa, Soki pasteur azotea, il faut que bantu esengeli bamusaidie. bandimi pe basunga ye, Batoto wa pasteur abafunde. bana pasteur bazotanga te. Me ba Kristo beko na mucheka pasteur. Bana bandimi bazoseka pasteur, bazochola ye. Et je me souviens Nakanisi un jour, mokolo moko c'était à Lumbashi. ezaki na Lubumbashi. Monsieur le journaliste, Ndeko journaliste, achambele ni ku uwaze poto. yo pe ososola malamu, Ju hapa na wewe uko mu église quelque part. yo pe oza na Parce lingomba que- songolo, Mimi najua sema wewe uko chrétien. nayebi ke yo oza mokristo. Ku Lumbashi kulikuwa pasteur moya, Na Lubumbashi ezaki na pasteur un moko, vrai pasteur. pasteur ya solo, Mais alikuwa mateso moya ya nguvu. azalaki na pasi ya kosakana Ba te. Kristo abamuwajie, Bandimi bazosunga ye te, ba Kristo abamurishe. bandimi bazoleisa ye te. Mais pasteur anajikuta anabeba nkinga, Azwi velo, anaanza kwenda njia bale banashafa Lumbashi, anaanza kwenda njia ya Likasi. abandi kokende nzela ya Likasi. Kuko bantu weko walikuwa na mankinga makala Bato kumu. basi bazwi makala na sima Pasteur ya ndi velo. retrouver konenda kubeba makala quelque Pasteur azokende part. kosoma makala na zamba, Mais eko na kwa kujisha. azoya koteka makala. Na nkinga Na ile velo. route miotoka iko napita mpaka Na hivi. zelo Wa, na mitu wa, na ebele wa, wa. ezolekana lekana. Mais un jour pasteur eko na kuya na moko makala pasteur sha azona makala ya kuchoka. kolemba. Motoka iko na kuya. Mutu kezoya, Kamio iko na Kamio kuya. zoya. Pasteur anejikuta. Pasteur amikuti. Motoka iko na kuya huku. mutu kezoya kotoyo, Motoka ingine iko na kuya huku. mususu na sima. Anatafuta kupita motoka ingine. Alingi aleka mutu ka mususu. Bina compliqué. Ekomi pasi. Motoka iko na kwa kumkonga. Mutu kebande koya na sima. Inamubeba pasteur. Et tuti pasteur. Et tuti ye. Pasteur anakufa. Pasteur akufi. Hapa niko nakwambia. Na minito nazoyebisa yo. Bakristu bote beko muile eglise. Bandimi nyonso ya lingomba wana. Ni bamashikini bapauvre Baza bapauvre babola ya bapauvre suka kimobola kosakana te. bapauvre Bango bapauvre nyonso parce que babola. pasteur wabo Pasteur na bango alikufwa akufaki abakumusaidia. basungaki ye te. Wako nanifuata Yo ozolanda ngai saidia pasteur. Osunga En dehors pasteur. ya offrande. na Offrande Andora mabonza. iko na bintu mingi. mabonzo eza na misala ebele. En tant que pasteur, monsieur le Nga journaliste, naza pasteur ndeko journaliste. tunafanyaka hivi. Tosalaka boye. Konaona kanisa banatoa Omona lingo banatoa. babonzeli nzambe babonzi makasi. Mais après kilte, Na sima ya lingomba. utaona hata 15 personnes isha kuikala Omona ata pale. batu tuku moko na mitano. Mwingine Bavandi wana. anakuya na ordonnance. Moko ayi na ordonnance ya bakisi. Wana oseme azopokea bakisi. bantu. Obandi koyamba bato. Papa pasteur, Tata pasteur. mwana eko mopitalo. Mon fils est à l'hôpital. Unaona ordonnance. Otali ordonnance. Munaangalia ordonnance. Otali ordonnance. Ordonnance iko plus que offrande. Eleki ata mabonzo bauti kobonzela nzambe na lingomba. Amen. Vous suivez, monsieur le journaliste. Zolanda nga bien. Vous voyez l'ordonnance Otali ngi ordonnance. dépasse même l'offrande. Eleki mabonza. Qu'est-ce que vous allez faire Bon, en on tant sent que nini? pasteur? Okosa nini yo pasteur? Il faut mayele, akili. Il faut Il utiliser faut la l'intelligence. sagesse. Osalela bwanya. Ndio utamwombea Mungu. En Ukubona tout kwa cas, nzambe, umwombee, tunamwombea Mabonde mtoto liko na apone yeye. katika jina la Yesu. Azwa Ah, lobiko unamrudishia tu asema Ozemse uende na ordonnance. ofrande Mungu Kende atamuponesha. nzambe Mungu akobikisa. Mais en tant que pasteur, il Yo, faut la oza pasteur. sagesse et Osalela bwanya l'intelligence. na mayele. Tunekalaka na maakili moya hivi. Tozala na mayele moko. Juu boye kama tosala. nabeba ofrande yote mimi namupa. Soki nazwi mabono nyonso Biko napesi, nguvu. eza pasi. Mais bale banekala. Bato mosusu bavandi Mwingine bazozela. atakuya papa. Mosusu akoya tata. Naza 2 jours na lié Na ite, sa- naza J'ai na fait bilé 2 jours, je ne ite. mange pas. Je suis frappé de la faim. là. Mais eko na chunga réponse Azozela. ya pasteur. Et yano eute pas pasteur. To Je crois que lisungi. c'est ça, monsieur le journaliste. Ndeko journaliste eza bongo. C'est pourquoi ba pasteur Ba pasteur ebele
ata banakufwa ata soki bakufi beko na malipo mingi nzambe akofuta bango kumbele ya Mungu liboso na ye. Beko na bachambula bazofinga bango. Beko na teseka. Kuko bantu wengine en tant que pasteur mi siwezi kuteseka tuta. Pasteur ushiseme vile. Evangeliste ushiseme vile. Ni musalaba ya Yesu tushakubeba. Quand je vois bien en tant que pasteur, peut-être je n'ai pas acheté ça. Peut-être ni fidèle moya. Anangara ça non. Pasteur nanga il faut alata bien. Mon papa il doit bien s'habiller. Anenda tout. Ananivuika nkochi nini peut-être. Peut-être. Mais s'il y a les gens qui viennent de nous suivre à ce moment-ci, les chrétiens, en tout cas, il faut basaidie ba pasteur. Bebariche ba pasteur. Ba prendre ba toto ba pasteur en charge, ba ripie masomo, ça ne dérange pas. Ma bénédiction était ba fuata. Na mwewe ko mabulaya, na mwewe muko makongo, na mwewe ko en dehors. Qu'est-ce que monsieur le journaliste vous allez dire? Voilà, excusez. Merci beaucoup na détail wana to bien tozo continuer na ba détail pasteur azopesa metonge to soulever logo moko ya basali ya Nzambe parce que biso to sali ba émission moi mingi bande kopé ba feedback yaka bande ko belé ba benga biso na mikili ya poto misusu ba koma na dégoût ya kokende ata na église. Mususu pe akomi na pasi ya kopesa dîme na ye to offrande na ye na église pona ba abi ya basali ya Nzambe mususu surtout na mikili ya poto to lobite ke basali nyonso tu na poto baza mabe kasi mingi oyo bazo sala pe musala ndenge longo banite ta mususu kobima na bandeko basi na kati ya église bakobebisa ba couple na kati ya église donc ba makambo ebele alors lelo etungisa pe bandimi ba fidèle ebele pona kosala azomona sikoyo na okendo pesa dîme to offrande na ngai na moni eza pasi sikoyo na ebite Révérend Nino Koiko répondre biso na problème. Merci beaucoup les journalistes. Qu'est-ce que je peux répondre par là sur cette question-là? D'abord, la dîme, on ne donne pas la dîme à qui que ce soit. Non. La dîme, c'est pour le sacrificateur. Et je lis la Bible. Dieu a dit à Abraham, va donner ta dîme au sacrificateur Éléazar. C'est-à-dire quoi? Tout le monde doit donner la dîme. Et puis, en tant que pasteur, un pasteur en tant que sacrificateur, il faut ukuwe mu droiture. Et je glorifie Dieu sur ce témoignage. Je viens de reçu beaucoup des appels. Il y a beaucoup d'appels qui m'appellent par-ci, par-là. Les autres, c'est le pasteur. Il vient de se repentir. Pasteur, et qu'on a kunywa pombe. Vous voyez? Mais il y avait beaucoup de choses que je ne puisse pas parler. En tant que pasteur, je prie pour eux. En tout cas, les autres, il y a un pasteur, mais il vient de dire que j'ai fait beaucoup des années en tant que berger, mais aujourd'hui, minamini Yesu. Mais qu'on a église, minamini Yesu kupitia hii témoignage. Et wakushikia ni mzuri, atengeneze na Mungu, atengeneze na Mungu, pour que ata na kuria offrande, ata na kuria dîme,
Bon, kila église inekalaka na mamodele yayo, hein? Na ma administration yabo. Ata kama pasteur mina kuri adime c'est mon devoir. Mais il faut nitembe munjia ya haki. Vision ni nini? Aina dia kusema je suis pasteur. Déjà mina ingia kumbingu. La Bible dit que aina wote watanita baba wakenge kufalme wa mbinguni. Kama kuko ba pasteur bengine wanabeba tu ba namuke mukanisa inakuwa kalanga yake ya kuria. Ni mzuri bakurie, mine ba encourager bakurie. Mais un jour ku tableau Yesu ata anakuya. Hasta kuia pasteur, hasta kuia évangéliste, hasta kuia qui que ce soit. Eko na kuia imani. La foi. La foi. Mais bantu bashiache kuleta dimi. Kama unamupa pasteur, hapana kufuata ile dime nilikupa. Parce que je t'avais donné la dime. Tu as fait ça quoi? Non, ça ne te regarde pas. Tu as donné à Dieu. Moi, je suis un ange. J'ai mangé ça. Je crois que c'est ça, monsieur le journaliste. En tout cas, tunakazisha pour que le pasteur bamuongope Mungu, batembe mu droiture. Na kama kona tembe mu droiture, we pasteur, Mungu atatoucher bantu bataleta dîme. Saint-Esprit va toucher les chrétiens, va vous donner la dîme automatique. Mais si tu te retrouves un pasteur, mais dans le péché, Dieu aussi va fermer. Les gens ne donnent pas. Tu vas faire ça, mais tu te retrouves mendiant pasteur. Mais là, qu'est-ce que David a dit? J'étais jeune et j'ai vieilli. Je crois que c'est ça. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais Mungu alimurisha Eli muzamba. Corbeau azolia kolesa ye bilei. Oh là là. Les dieux des miracles. Les dieux des miracles. Il fait toujours, il continue toujours à faire. Oui. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci. Na onyo sotuto yoki na habité pasteur. Est-ce que to komina suka to continuité zali parmi Kamwisho ntena kusema mbele kuma point ile nilikuwa nayo. J'ai trouvé au paradis bantu beko nasema lugha moya, langue moya, langue moko. Mungongo moko kaka. Haikuwe français, haina lingala, haina swahili, haina langue kani pa dunia, pa dunia. Kulikuwa langue moya. Beko naita ni lugha ya batoto ya Mungu. Yondo koboria bakia kababa baba. Apana. Mais c'est en tout cas j'ai trouvé ça ici, surtout ici à Kinshasa. Toute église beko saka baba baba baba. Yakaba baba. Apa niko, monsieur le journaliste. Niko na Saint-Esprit. Et puis Dieu m'a fait un peu grâce. Mukiro niko à peu près na malangue, je ne sais pas si c'est combien. Yaba malaika. Yaba malaika. Ata ba Pierre pale barianza kuinterpréter malangue.
qu'on a interprété ma langue. Mais si je parle baba, vous pouvez interpréter baba, c'est-à-dire quoi? Mais il faut parler à langue. Hapa mitaweza kusema liros pladevir nationalo jegrei s'il plaît te face à lemete di la ronce le genori blessa isto vegilie la erimaciste fasciste, mais c'est la langue que je parle. Niko mwenye kubatizwa moro ya Mungu. Tout comme je peux changer biko mudamu. C'est ce que Dieu m'a fait. Vous voyez? Mais baba. Mosusu baba. Yaka. Mais miye sina kule juu ya kuminimize malangi. Kumbingu barianza kusema muluga ya kumbingu. Beko naita lugha ya batoto ba Mungu. Pale mitaweza kusema hapo mambo mbili Mungu Saint-Esprit yuko nanifundisha hapo mambo ingine. C'est-à-dire quoi? Kumbingu hakuna tribalisme. Wewe unasema Kiluba, huyu anasema Mungala, asema no. Biso Baluba na Bangala toyoka na kate. Nous les Luba et les Bangala on ne s'entend pas. Non. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes les mêmes. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Soki yo journaliste, si na yebi kabila na yote. Je ne connais pas ta tribu. Mais na kutiyo na église ya Zambé ya Yesu. Dans une église de automatiquement Dieu, tu es mon frère. Tu es mon frère dans le Seigneur. Je n'ai pas le temps de suivre tu es de quelle tribu. Non. Je peux trouver le foufou chez toi, je mange. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je me retrouve ici à Kinshasa. J'ai laissé le frère au village, les autres restent à Lumbashi. Mais ici, à Kinshasa, je suis frère de qui? De toi, journaliste. En tout cas. En tout cas, c'est-à-dire kumbingu mambo ma tribalisme. En tout cas, uko naona na huku. Uko naona huku. Un pasteur asema niko pasteur wa kabila fulani. Mais anapanga secrétaire wa Kyakwabo, secrétaire ya ekolo na bango, trésorier font mpaka wa Kyakwabo, trésorier ya ekolo na bango, wa Kyakwano batunyoska ekolo na bango. Maintenant les autres bandeko mususu wana ya bikolo mususu bakende wapi? Kilizai u siku moya mukolo moko mi naona vision moya, namona ki emoniseli, on m'a pris comme ça ba memi ngai lokot paka vitu na lokota karibu bana ni lokota hivi balokotinga lokola libanga bana ni tupa babwaki ngai minenda na kei musika minangukia mu pays moya hivi na mboka ya bapaya. C'était dans la vision ezaki na kati ya emoniseli. Mina shituka mina jikuta inchi moya na lamuki na zana mboka il y avait ce n'est que les blancs kaka ba mindele. Mais Minasa Kouria, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais beaucoup. Mais quelqu'un vient, il me pose la question, pourquoi tu pleures? Minasema, minaria, juu huku bananitupa, hakuna ndugu yangu hata moja. Il y a ce n'est que les blancs. En tout cas, ananyambia hivi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non! Huku Mungu anakutuma huku. Les blancs ici que vous voyez, c'est vos frères. En tout cas, vision riche à parler. Non, c'est-à-dire, ndani ya Yesu, en tout cas, tuko na owana. Muluba na owa Mungala. Mungala na owa Kandembo. Mungala abali Kandembo chokwe bikolo nyonso. Tozobala na kombo na Yesu. C'est fini. Esili. Tribalisme ezate. Makambo bikolo ezama. Ni langue ile. Makambo ya langue. Et puis
njo kule Mungu alinipa neema kaloko. Mishipendake kurivumisha sema je suis prophète, je suis ile biko na banduku bengine bashipo kuyua bien Yesu beko neritangurisha boku mbele Yesu anabakia en tout cas mi hapa wakati nianza kuinterpréter malangue. Mais c'est la grâce que Dieu m'a un peu fait. Ata niko nenda mubalabala hivi nakuta mukanisa fulani beko naomba beko nasema lugha kama ni lugha ya Mungu nitasema ule iko nasema lugha ya Mungu automatiquement mimi nashikia eko nasema mambo hivi mambo hivi mwingine atasema mulugha ingine ya malaika ya ba malaika bon mitashikia kama ni ya demo mitasawi ni demo kama ni ya Mungu tashikia anasema hivi anasema hivi anasema hivi anasema hivi kumukini barianzaka na en tout cas au village na mboka monsieur le journaliste bon aina kubatapa c'est pas veut dire que c'est Dieu il est toujours au village ici Dieu n'est pas là non au village kule bana muikaria tout et puis madon bana respectana kama mishina na don ya kuinterpréter langue barianzaka kufanya on commence à faire quoi banatengeneza nkundi ku mukini moya fulani mais banaona kundi mwa munene hapana muntu wa kuinterpréter malangue utaona banatuma muntu beba moto kende na village Songolo okomona papa moya Kazadi tu vas trouver un papa Kazadi mema ye na moto aya viens avec lui bana respecter neema iko ndani ya muntu bazoto salikabo nzambe tongolu nzamba chakati na huyu anasema mulugha mais hasta interpréter mais anasema anachunga mie ni interpréter tulianzaka kufanya mpaka vile kama kule nako kunakuta muntu utaweza bon monsieur le journaliste dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 12 na mukanda Corinthiens chapitre 12 uko nashikia Paul yuko nasema nini Toma Paul azoloba asema kila muntu apokee zawadi wa yake mutu na mutu ayamba likabo na ye selon ngolu ya nzambe mais il y a les autres qui prend tout batu mususu bakomana makabo nyonso bazui nyonso eko naona ni ye moko azomona wakufukusha biwete ni ye ko bengana milima mabe mpaka ye chasser les mauvais esprits toujours lui wakusema langue ni ye wakuinterpréter langue ni ye wa ye ni ye ni manake esprit d'égoïsme wana mutu eko ne d'approprier ce n'est que lui kaka ye non il faut respecter la grâce qui est aux autres en tout cas ça c'est vraiment profond sinon njo ile neema ya kuinterpréter malangi bale beko nayo Mungu endelee kubasaidia ni donc iko natoka kumbingu pouvait se trouver dans l'église il n'y a amuna ata muntu wa kuinterpréter langue bengine bataomba il faut prier il prie fortement mais les autres prophétisent en langue l'autre prophétise en langue mais vous voyez dans l'église il y a calme aucun hakuna ta moya ta interpréter ça fait mal il faut prier pour que Dieu donne ces dons là oui. Ça édifie l'église je crois que c'est ça monsieur les journalistes
Merci beaucoup, chers internautes. Merci, papa, révérend pasteur Kazadi. Na nyonso to silikopé sabiso to yoki vraiment tribalisme eza malamu te kati na mboka to na église mais batu batomboli tribalisme mingi na mboka na biso eza ba serviteur de Dieu et puis eza ba politicien. En tout cas bosunga biso bosangisa batu. Pourquoi tolobi ba politicien soki totali na ba parti politique parti X au monde abatukaka X batu bazalaka to boyi ko citer ba kombo so otali parti Y kaka Y kaka bazalaka non toza bana mboka moko na parti nyonso tutoza na ba tribu nyonso e osala bien na ba église pe zateke église moko so otali ba instantion nango nyonso ba pasteur baza kuna bazaka batukaka ya X est-ce que na église wana ba kongo bazate o akoza pe pasteur na selilo ya Kitambo to ya Lemba to ya Lubumbashi to sangisa mbok serviteur soyi bo sangisi po ete nzambe azali Michi Koukatembele, messieurs les journalistes, en tout cas que Dieu vous bénisse. Comme je prêche en Swahili, vous voyez, surtout, on parle sur le tribalisme. Je donne le témoignage en Swahili. Azolo banalange nini na Swahili. Bon, Bazaba Swahili, hein? Bazaba Swahili. Donc il est swahiliphone. Au lieu de voir qui, c'est quoi qui est à moi. Pour que, est-ce qu'il n'y a pas moi qu'on appelle cet homme-là et dès qu'il vient ici, dès qu'il donne la témoignage, il va entrer en profondeur. Peut-être ça sera aussi un plus pour les fidèles. Pour que les gens aient au ciel. Mais comme je suis Mouswahili, il prêche en Swahili. Hein? Vous avez suivi cet en Swahili, hein? Oui, c'est les Swahiliens. Ça suffit pour eux. Vous voyez. Or, c'est la prédication, c'est le témoignage pour sauver les âmes. Ah, en tout cas, messieurs les journalistes. Voilà, d'ailleurs, na langue ya Swahili eza langue kitoko pona koteya nango po ete eza langue na biso moko ya mboka ndenge moko tokoki koteya na Tiluba na Kikongo na français kutu te po ya biso te yaka na avion. Donc moi j'encourage et surtout eloko nini tosali po toyebi ete malgré mutakoza mu Congo, mu Swahili, mu Luba langue oyo esangisaka biso nyonso tu eza lingala yango wana tomoni présence ya révérend pasteur Sylvestre oyo aza kombo moko na premier ministre na biso prénom moko donc voilà tout ça. Donc yango tomoni présence na epo et permettre mutu nyonso tu ayoka donc sans distraction ya batu yango wana tomona ki présence ya papa. Vraiment merci les hommes dédiés na oyo nyonso tu bozo pesa biso comme message. Merci na bino pe o bosila e kolanda biso. Merci na Ponce moko asimbela biso caméra pe na équipe mobimba ya EHP Media. Tokutani très prochainement bolemba biso te ndenge bokomaka pe ndenge bobengaka bobenga bopesa biso makanisi na bino toko continuer toujours soki pe bosengi lisusu papa to bandela to sala boye to botuna mituna na bino tokoya papa za wana le temps ana on a biso na Kinshasa awa mituna na bino ekokomela epe akoyanola biso. Voilà tokutani très prochainement na ba non papa opesi numéro te ba o baza koluka kobenga ata mususu aza na problème moko boye. Mon téléphone, j'ai 3 numéros. Vodacom, RTL, Orange. Et Vodacom, c'est plus 243 81 40 70 68. Voda et RTL, plus 243 99 571 27 71. Et puis Orange, c'est plus 243 85 25 571 encore. Ok. Voilà, merci beaucoup. Tokutani très prochainement na ba numéro mususu na émission mususu awa toujours na EHP Media ezalaki ya bino équipe Bumbao a présenté ki émission et tolobi ndenge tolobaka ensemble na bino batali na suka émission na biso. Glory be to God. Gloire ezonga pa na ye. Bye.